nabi oyo eza voix ya Nzambe. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Non, to bandaki campagne te, ndeko bandaki déjà campagne. On est hors la loi. Ce que Jackie Chang m'a postulé, est-ce que on tourne au diriger, ba comédie quand on a shit au bêta. Bienvenue dans votre émission Masolo Yakine, émission Oyo Yambela Rabino Bartiste pour notre bêta ba Masolo nyoso les kanakine. Je vous avais dit déjà Masolo moko zo les kanakine mikolo to memango musika. Donc lelo hein tozana président Modero hein oaza moko a expliquer bino moko ya nini. Bonjour président Modero. Bonjour maire. Bonne santé. Nangolo Nzambe. Oui, Masolo Yakini Penza, ils en ont besoin et yo concernant l'élection, il y a artistes ou pour bientôt là. Donc, mais quand un peu expliquer biso, toujours kaka élection, mais quand un peu expliquer biso. Non, Modero a télémi, n'enge bandeko na ye balobi non, Modero au garder biso dans Nzonzing pendant 15 ans. Nzonzing est stable. Atezolinga pirate ezoya po ekufa me Modero ozo bunda kaka ozo bunda telema place on esengeli yozala ngabino nga ko chat après 4 bandeko ba boyi na bina raisonner na moni penza muto atelemi singai na maboka muto ngo na ebité abina ngai esika oneza yo na bio eza voix ya Nzambe. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Tant au peuple a lobaki que Modero telema Nzambe pas lobi na ko boudete. On a télémi, na postulé, na poste ya président, na association nationale ya théâtre populaire, Modero aza candidat. Modero aza candidat na association nationale ya théâtre populaire. Yebisa biso, oza sûr que place wana okoti penda soko bandi musala na yo penda changement koza. Na ko travailler nga mon côté. Na ko zala na ba vieux na kutaki, na ko chalitoi na ngai na public. Oyo bandimite ngai na postulé bazolo banini ba vieux balingi nini public ezolo banini et ndé na ko travailler donc lokola na ko zala nga moko te na yebi que l'union fait la force non ça musala bien. Oui kolanda malamu lobi au travail yo moko te na ba vieux oyo kuti en entre temps artiste au biso tozo yamba na ba émission na biso bazo sa biso ba vieux wana ba travailler te bango nde penza ba kundi théâtre na biso ya Congo penze komati na niveau asende komi boy est-ce que yo travailler na bango kaka maman lelo oyo na yebisa yo bakolo baloba mpaka monoko na yelumbaka solo mebimisaka maloba malamu soki moto ake kobala amemika ba jeune babokilo pe bakotala babi oyo escroté. Il faut bata suki ya pembe bazala mama bato babetaka maboko boye soki bazate nyonso ezalaka ya kokufa ngana ko travailler na ba vieux wana na ko travailler na ba jeune na ko travailler na public oyo endimi ke ngai na postuler. Vraiment. OK, merci beaucoup. Tozo yoka président Nabiso Saïsa yazaki pe moko ya ba candidat à l'époque kutu ya ba maramongo bandi ye moko azaki candidat unique. Azaki pressé. Azaki candidat unique. Maman, Congolais, moko bolimbisanga Congolais moko mona bossa naka. Maman, biso to yebite na mboka na biso to zwaki chance organiser ba élection te mais to moni yango ndenge ezalaka, c'est-à-dire ezaka ndenge nini. Banane ba postuler pe ba répondre na ba critères. Ah bango yeyo, ba annoncer bango. Tant ba annoncer bango, ba yebisi bango siko ke non boko banda campagne tel jour. Ba bandi campagne. Tant campagne ici là, ba yebisi bango ke élection za tel jour. Nanu ba annoncer ki campagne te. Alors, bato mususu bakanga maboko bazo talela ye. Oh. Polikambo pe ekosala ye mabe, mais biso to senge sala mabe te. Pour tous on a besoin to zala. So muta telemi alobi ke ngana postuler, c'est kaza capable de faire quelque chose. Alors, nan to bandaki campagne te, ndeko bandaki déjà campagne. On est hors la loi. Alors, tout ça, on a temps à déposer ma candidature. Ce qui est temps à déposer ma candidature, c'est la commission, bureau, commission électorale, ok, Moutakoya Sima a déposé les sous-soutés pour tout Kangi. Voilà, on a dit ok, bon, banda campagne. Voilà. Parmi les critères OSNG, parce que tu as qui peut désister, tu as évité à désister pour Nanini. À désister, Azali. À désister, Azali. Parmi les critères, les critères nini penza o ezaki éligible pour ba ponayo Modero ozala parmi les candidats.
Bon, Bachaki, plus de 7 ans. On a un mouvement depuis 2000, déjà 15 ans, aux dirigeants. Aux dirigeants, il y a un mouvement. Alors, déjà, Modero a dirigé déjà Banzonzing et belé. Côté on a penda, Bangomo Balmona qui oui, nous sommes capables. Bachaki au moins bagage, diplôme d'État. Au moins diplôme d'État. Modero gloire à Dieu, Abeta déjà Ista, ça la formation na ina. Cachet judiciaire. Modero a ni souciat. À Samba nulle part. Wow. Critère aux équipes vraiment demander yango wana sali que yo penda les deux a parmi ba candidats, c'est ça? Yango wana. OK. Mais quand un peu quoi biso plan de société na yo en fait, plan projet na yo, là na maram na bino na projet o rememe la population eza nini o penda ko sala que à travers projet o to voter Modero. Na tuna ki bandeko. Tant bino bozo changai dans la président. Souci na bino zanini bango ba lobi na ngai kotongela biso hôpital te potoza poto bela raté kotongela biso o robinet moto wana kino kotoka mai toza na posa théâtre na biso ebima na ghetto tala baninga soki babandi au film nigérien bandi soki biso to bandi théâtre bandi tandis que toyebi que tout ce qui est filmé est za film. Mais ndenge nini biso ba filma kango bazo benga ngo théâtre ya ba Nigeria bazo filma ngo bazo benga ngo film. Pourquoi différence wana? Donc tolingi théâtre na biso ebima na ghetto toza na lit moko eza nini bandeko bafutaka ba chaîne ya théâtre nga par la grâce de Dieu sika na leka na futaka te mais eza na bandeko ebele bafutaka ba chaîne ya théâtre. Maman l'aime sous temps de connaître les 1 million d'habitants dans la ville de Kinshasa ba la chaîne wana. Ils sont bénéfiques na bango. Mais il y a sous sous chaîne. Non. Chaîne n'est que tu fais foutailler. Donc il faut te régulariser moi belo moi mike ko sala ke théâtre na biso bima na ghetto et puis to ko sala ba centre ya bandeko base à la former na ba troupe photo mon ba metteur en scène ba réalisateur un troupe ça na metteur en scène ça na réalisateur té yuzo lingo comme le ba Nigeria comment au moins na troupe ngo et le na batuke boya tozo ko recruter bata boyebi théâtre té to laksa bino o laksa batu nini tozo linga to bunda biloka mike wana na ba troupe théâtre biso moko to no sala ba descente tozo tala benda que oui tout pour essayer de recruter parce que à l'époque biso to yebi que pour ta théâtre il faut utana ina. Donc, nous avons considéré troupe de théâtre plutôt le là une école. Bon, dans une école, on a besoin d'un professeur. Parce que bon, tant que ça banane. Donc, photo banana, nous a. Et il y a mingi goya. Voilà une question. Est-ce que vous songez que recensé artiste et comédien nyoso penda ya RDC Mobimba parce que yozo luko koma Mokondi, il y a des comédiens, il y a RDC, il y a Kinshasa, mais RDC. Est-ce que vous avez déjà songé à ça? Oui, Modero déjà avant postuler à Salarango. Modero qui n'a pas qui s'est souffert fond kuna na ibi ba troupe théâtrale les akuna na ba livulu, ba kingasani ba masina. Il y a des fois ba benganga pe na téléphone au mona. Donc moi maintenant que non, papa Modero, okoki ko ya ko sunga bisote. Ba bitina ba bengi Modero. Pour benga mutu musoza na kombo kwa Modero eza mwa pasi mutu ana kwa kende pe eza pasi babiti na babengi Modero za social. Je sais une chose, humilité précède la gloire. Donc ti makambo ezo ya ke Modero a postulé na candidature à présidence na mona ngoza azarte eza nzambe ba yebisa biso na banani nde ba voter bino ba comédien ba troupe théâtrale et kozala et toyebi que sans président motuba zali enregistré donc toujours supposé déjà sans groupe ils ont enregistré so mutaza na groupe te aza comédien a futa droit na ye o esengeli ki a voter akoya ko voter donc tokoyeba nombre de votants. OK,
Ok, siko elo mo pese kisi biso rediriger artiste et comédien kana ba fufu ana ba tchela biso na ba sanyo ana to mona kwa moko ziba fufu zolia to ndenge. Soki Jackie Chan muta postila ki est-ce que ngo tuneke rediriger ba comédien kana ba shit obeta kao to ndenge nini. Mama mutu mute diriger ka wana ba fufu ezali o ekotsaka l'art na ngai et modéra za responsable modéra lia ka bongo te modéra za na troupe oyo a dirigeant depuis 15 ans modéra dirigeant ba troupe mususu lokwa troupe andeko nanga Sida Bilele José de Londres troupe andeko nanga Duche Kapang eza dirigé par Modéro Modéro dirigeant a dirigeant Modéro c'est un responsable oyo bana bazana université moi bana mususu basi baboti ba pesi ba koko. Vraiment. Ouais, mais comment? Ok, là, félicitations déjà, parce que vous êtes un candidat courageux déjà. Et il y a une élection, on va fixer déjà date. Maman, on a tout à l'heure. Tout ça, tango ya déposer ba candidat, ba candidature na biso. Non, nous avons fait d'activité pour nous aussi ici qu'on déposer ba candidature. Ok, vous croyez que moi mon PPO est créé pendant la Kini Yabanini et qu'on crée séparation entre vous les comédiens tout ça. Pour toquer déjà ça bat soutenir Kaye tous ces commis Modéro et commis président Bodo et commis président Yann Dumont aussi. Est-ce que moi séparation cause arrêter parce que nous avons Lukabima. Nous avons lancé message à paix. Soit séparation quand tu sais que nous avons profit na poste ya président wana. Ozo olingo ina baninga po ani c'est que ozo viser nini kuna. So Bodabimi bravo. So ça Abimi bravo. Na okaki pe Yann Dumont sazali. So Kabimi bravo. To sabinemite yo so ko viser ni kuna ngo ina batu. Biso to so ko viser le côté. To on a besoin de to bimisa théâtre na biso na ghetto. To ke ko luka mbongo kuna te. Mais ça ba mususu basala ngo po na mbongo ebike kuna na ko bénéficier. Yango moni ba ina batu. Yango moni ba silika. Éducation to utana ngona ndako na biso. Soko zo viser loko moko ya mabe kuna okotomboka okoyina baninga okochela muninga même poison. Bon biso to soko viser loko kuna te to zo viser soki yo pozo viser que non to bimisa théâtre na biso na ghetto koyina muninga te. Okoyo bisa biso est-ce que boza contact na ministère ya culture et art parce que yene muta kumbela rapenza marambo ya ba comédien nyonso. Si na eza nini na ba élection azota ya la biso ache biso message onga na pesi message à paix bobo manate soki ndeko aye na poste ya kobomana c'est kaza na profit kuna c'est kaza na profit na poste wana ya présidence soki ndeko aza na message ya paix c'est kaza na besoin de théâtre na biso na ghetto. Vous pouvez lancer un message pour na bandeko nyonso bazolanda yo bazuyo penda na site na biso www.info16.com avec tonton Mwinga mobile ya sérieux makasi Aaron Epsi image basé belé baza penda na besoin opesa bango message moko oyo ko motiver bango oyo ko sala bango pe bien oyo ko sala ke ba soutenir pe ba activité nyonso ya élection ko voter modéroté mais voter utile lokola oza ennemi ya songolo ozo sala propagande na ya mabe pour lemso linga kete mais talata bolamu ya songolo ngwana lemso pasala yo bolamu moko moke pour lelo pe ozala mutu voter utile message dans la ngwana. Merci beaucoup. Voter utile. Moi, quelques mots, t'es pas bandeko, ba comédien. Venanga Yokasi Yondo, ya Roger Yondo, Bambota Tro, Venanga Bobo Bokole, Gigi Bokole, Eric Bokole, même Poutou Ngambe, arme automatique, Bambota Tro, na Exotique Boutique, chez Sims, Garçon et les camps, Bambota Tro, na Chimel Makoso, ya JP Louvilou, la toujours les femmes en action en Belgique, Bambota Tro, na Linda Likobe, Sierra Percy et na bandeko nyonso bisika bazali basambela ke Modéro zala tala na ba combat otozana ngo lemso benga baboka maladi moko losama ndeko esungi en tout cas mbota trop. Mais quand un peu ko inviter ba téléspectateurs au bazolanda biso ba s'abonner na site na biso www.info16.com. Mais quand un peu ko inviter bango parce que ba yokela ka. Ouais na sentir site za ya batamayele ba question za qui poser vraiment soza maele to ko répondre dans côté. Et on a mis au Sénat ba candidat nyonso ba postuler so ba ko répondre à question. T'es beau postuler awa. Vraiment awande. Merci. Ok, merci à vous. Vous étiez vraiment branchés pour suivre Masolo et Kinalelo et Yambela Kibino, ya Modéro, ya Babara, ya Modéro, Bela, Batbamona, Fofo et Belé, Belé, Té. Bon, mon Fofo et Belé, Wanate. Bon, mon année Moutou. Bon, mon année message nous soit lancé parce que Aza candidat.
Naba Oezali l'élection, il y a des artistes comédiens Oeza pour bientôt là déjà. Merci à Patricia Lelo, ma grande sœur chérie, à Bakary Becker, au Luka artiste comédien Bofo, Luka artiste Sobiso de Sepela, na Mingo Batala Maka Neti Modero. Voilà. Au Monier, Timothée Pukuta, Mami Pukuta, Myriana Pukuta, Delphine Douboula, Jolina Tamboué, na beau-frère Nanga Chris Kunku, hein, toute la famille et aussi Anaï Sinama, Gilles Kulungu, à toutes les personnes qui nous regardent, Naba Oyo, Zoé Kiambi, Patrick Valencio, Maître Nelly Mwinga, frère Richard Madek, en tout cas, Boza vraiment est belé, son bando cité binois. Na olemba mais Boza a toujours branché peut connecter na 100% mabanga wana ndepenza etanga kapenza bakomba batunyoso. Merci à l'équipe de l'Info 16. J'ai dit un grand merci à tonton Mwinga Mobali à sérieux maka na Aaron Epsi Image, bonne guérison à toi. Quant à moi Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi, oh memela rabino toujours masola kin, je vous dis au revoir.